Lokuta eyaka na sincère vérité eyaka na escalier. Lelo toye koyeba bato oyo bazala kofinga président de la République. Baza bato ya maison mère. Parce que sorti avion na biso Werason eye ko certifier le biso keza bato ya maison mère ndo baza kofinga président de la République. Parce que sous commanditaire ou atindaki bango ayo lebisa bango batika. Otomona ki batanga komba bakolo teke non boye boye. Bayeka la bato bazo sala bon. Biso tebi ki toalenga infiltré na sena biso po bapakola biso poto poto. Toto moni mutu o senga cesser les faits na musika. Soki batanga ba kombo ya bafana na biso tonga ko acceptant ba lobeli biso. Mais toki kaka botika ba acte ya barbare. Donc peut-être c'est lui le commanditaire ou atindaki batouana basala ba biloko wana. O kimia tango bakanga ona fragrance ozo filmer mutu ozo finga mona musala na yo. Ba mona yo caméra kanga yo. Kopu na yo. Eza ba biloko moko bo total rapide ozo batuti. Bah image yali ba kolukala nde kala yalaki les paroles s'envolent Mikolo comme les vidéos restent les YouTube restent les TikTok restent Oromona mutu azo senga ba kitelo wana azo filmer mwana musala na yazo finga amona ni na vitre eza ba biloko moko esali bien omoni ba dossier o esali ga bien pour tout détecter banani bayaka na turbulence au sein ya bakonzi ya bato ba clandestin qui pour na dossier na biso. Tout le monde humanitaire na bango ayo senga bango bazongisa mandoki. Parce que tout le monde fait rigoler tango les gars qui habitent non bato onyo so bazo déraper sur ba autorité baza ba goloate. Et ça les 2 semaines après kulutu na biso Werason na yeko bima. C'est-à-dire que nenge kulutu na biso Werason na sala ki sorti na ye. Il a kiski yende moto ki derrière bato wana ba finga ba konzi ya mboka pour ba touche ba salir image à faire rigola. Heureusement Fergola zaki très sage abimi avant le temps. 2 jours après il a la sortie médiatique na basali masona bango wa lelo lobby Fergola amona na Kabuya. Après comment on a Kabuya leki na plateau de télévision pour na ko dénoncer ba complot ou ba osala contre yé. Fergola za combattu karaté na ba musicien. Fergola za combattu na maison mère mobimba architecture maison mère mobimba. Ba sepela kana réciter à Fergola te. C'est-à-dire que ndenge Fergola réussira sans bango et ça la bango passe. On a concert muso batusu ba beta na poto mais so tel ka tongi bazanga so na peke do salo no na solo bolanda bilobela na ete abelaka bato poto zo finga bango wana petit wa maele te ezani ebisaka bino ake muto aza déjà final ya maladie na tala nenga komi global mutu ekomika boy petit bakisi ozomela ekomisa mutu zala propre petit soko biko a traiter ni nene na te solo na casino wana ba bando kima yo petit vraiment gola somba bien na yo ngwa distraction na peka solo ya mko peka solo au kabela ngo bana poto moi poto déjà sombi ba bien kata solo bien comme ça total beta concert na banani on a concert muso batusu ba beta na poto mais so tel ka tongi bazanga so na peke do salo no na solo propre c'est bien na solo na ba jeune frère nanga héritier okomi kanda boy poani nyoso ka po fali la kio featuring okomi kanda makasi ma peka solo wana zolo ba wana na concert à faire mais oui baraté que yozala vraiment père spirituel ya mapeka solo soki tozo kosa ke ndo na Alexis Weti héritier yoza père spirituel ya mapeka solo siko concert ozolo ba concert mususu na poto net mapeka solo concert nga na zaraki o penozo mona ke ba personne mature ozomona pena ke ba responsable na ndenge pe ya mikili o ba ke o ka sula lipeka papa moni stupidité parce que comme memao. Moi, je pense qu'au fininde fali, bafana fali, parce que la majorité bafana fali, ils ont petit nabiso ba wesh, ba balata ba capo ana, ba onde moi mingi, parce qu'on l'a raté. Tu vois ba solo na bango na ba RER, tu vois ba bango na ba tram, tu vois ba solo na bango ba tutu ba yebi na ba bis. Ce sont des jeunes là au ba bafana fali. Donc, au fininde fali na bafani na ye. Tout comme pe o mi finga yo moko po yo
oza père spirituel ya bato mapeka solo Alexis Weti mutebisa biso omoni stupidité place comme memao okomo dans concert oyo ya quitté otala ya na TV mais lobi na otala oyo ki sola mapeka na téléphone héritier un jeune frère omoni stupidité place comme memao donc yo oyo ki sola mapeka na ya concert ebeti na poto yo ya na téléphone c'est malheureux voilà nyo soka po bakabeli yo featuring un jeune frère n'a héritier Watanabe. Ça a vraiment fort changé. Comment maïele, koloba trop, tala, carrière va ça là silencieusement. Même ata leader na ozolanda fali. Yepe alamba calme na e. Ali obarali kambo soli kamba olobezali. Ozolanda idéologie te. Déjà balaki o featuring le ozako luka de Josué. Boza bino, ba Splendeur, ba Abraham, ba Ibrator, bino tout déjà, ba gratifié, bino, mais boza la poser un certain moment. Mawato. Ba bosa ni teke faire gola za le seul ressortissant ya Wengi, ou ya osa la fierté ya Wengi lelo. Le seul ressortissant ya Wengi, oyo, a pesa wera son contrat, a beta na kona didas, na faire na festi gola. Ba pesa chèque à 50 000 pour la prestation. Mukolo ya kotala ye na ndako one way tomba ya kotala na ndako baliana wera so bapesa ye mbongo ya unité bapesa ye 10 000 euros surtout 60 000 wera so nga aboyaki ado atunaki bato na ye nasala nini bato babiaki ndete bolboka suboza na mbongo pesa moto na 20 000 pesa nga cash na za na projet nasala azo ba mona na te me fira pesa ya kotsala ilar. Mais il y a son tourner les l'offre de mandoki. Tout en pensant à mon roi héritier, c'est regrettable comme un artiste le roi héritier. Alors bah qui nous va concert bah tobe te mana poto, bah toba qui ne kuna poto, bah ça m'a peka solo. Héritier Watanabe. Ozo finga bah na poto. Grâce à bah na poto de musique zongi lelo. Grâce à bah na poto de bino bozo rambongo. Bah on de bah y'a na événement na bino bah foutre bah bi bah zaroya. Ce sont les mêmes fanatiques on a bayaka na concert à offrir, bayaka na concert à Fali, baroya bayaka pe na concert na yo. Mais ils ont fait que bango mapeka solo. Mais musique on beaucoup mo sala. Et ça c'est musique ita. So ça la musique respecter fanatique. Ceux qui besoin ba fanatique na yo te mais respecter ba fanatique ya bato mususu. Yo zo sona kana ba fanatique. Ba fanatique wana de bango ba sala ka bino bozala lelo. Mais yo zo finga ba fanatique wana mapeka solo. Mais audace ni yango irito komi nango pouvoir ya fachi ekosila loko ki na kolela ndako ya fachi kasi kozama na fachi mais pouvoir ne kosila s'il te plaît héritier pouvoir wana ekosila faire gola za grand talaka ba fanatique ba bimi ba gangi awa jusqu'à ce que autorité za bousculer mais yo za oza nyangala kato oza ne loko to deva faire gola sekaka yo oza mwana moke deva ye oza na loko moko malonga to ko sala deva faire. Il faut contrôler le langage na yotango zo bima leader alobaka bulubulu te et leader afinga ba fanatique te fali lelo abenga ba anti-valeur abimisa communiquer lettre abimisa ba anti-valeur tango abetaki yo arena na ye abenga ba Jael ba Alexis Wese wana nyoso banani ba anti-valeur mais yo hérité solo na biso za mapeka solo yo ndoza autorité morale bato mapeka solo na RDC parce que Alexis Wese aloba ndako no eza bikoko na yo eza 2 chambres salon diamba na diamba uza mapeka solo mapeka solo ba lobela yo lelo le roi fallait la kiyo featuring et commission folie de grandeur featuring e kosala loko te mon frère mais yekola langage na otango zobima na ba plateau ya télévision yekola kozana ba langage oyo ozola courtois na bato okotia temela ba fanatique wana kaka yo tongo misala bomba fanatique wana ba ko consommer ba nzembo na yo okofinga ba fanatique wana tango ozana concert ba fanatique na te ba roya osali piaka image no kozala terni alors respecter ba fanatique kozala teke pona ko impressionner bato yi ba yondo yi boloba koskolanda luyenge te kilwa okendeke na ndako ya mokonzi ozolia ke mokonzi na ko protéger ka tout le temps mokonzi aza nango eza
ya courte durée kosila mande kosila akokoma pe chômeur lokwa yo akokoma pe chômeur lokwa biso peuple lelo aza kosilika parce que bokonzi bino bobi bozwi bosengi 3e mandat mais biso peuple tosenga bino depuis tobanda kosenga bino mai courant na misala bopesa biso te mais mokonzi ozokumisa ye wana ozokumisela ye wana ye aza na posa azonga biso sikoyo toza barévolutionnaire toza na posa na ya kozonga lisusu te eske ntango kozonga lisusu te yo kozala kodiembela na nani parce que buzo bosala biso tozokoma po ntango bato mpe bakosoutenir biso bakokoma kuna na bokonzi wana okolela